mbote famille Bota, mbote naiko annonce bino sango ya mawa papa Alain akufeli mwasi akufeli mama bana yakufi lelo nzambe na lola asimba famille akonsole bango yenda za un vrai consolateur yenda za moto oyo apangusaka pinzoli mwasi ya papa latiki molimo lelo. Voilà, famille Bota, on a bien bisengo, atango ma bozaka pe na biso. Voilà, on est ensemble. Vous voyez la bino ba image mususu Nikolo Ozoya. Vous allez à l'hôpital à Limete, à Chichi, il pas boni, moi aussi à papa la Koufi. Voilà. Mort de 59. Nous avons la mort de 51. Il pas iboni. Tu veux que tu ça nous autres moi aussi à papa là. Voilà, cinquantenaire, il pas iboni, tu es kotika nzoto ya mwasi ya papa Alain, la mort de cinquantenaire. Merci. Alors, tous avons un hôpital du cinquantenaire, la formalité pour nous autres, moi aussi, papa Alain et côté na Maroc. Voilà. Famille Bota, tu as vu que Bino Bozarana Bisso. Famille Bota, tu as vu que Bino Bozar Bisso. Papa Alain a coupé moi aussi. Depuis 6 ans, on a famille Bota. Parce que Nabino n'est au solo bien. Nabino n'est au Kabolaka, la nouvelle. Tant que j'ai problème, tu as un peu de biso morote, photo et bisabino boyeba. Parce que tu as Nabino na tango à bisengo, sika wa tango à maotuzanango. Tu as dit que tu as Nabino ensemble.
Nzambe apesaki yenda azwi. Phénomène aliwa Nzambe kaka nde ayebi. Nzambe na lola a continuer au fortifier mabota nyonso tout mibale côté ya papa Alain na côté ya maman Mijo. Voilà. Alors tout ça à l'hôpital du Cinquantenaire. La formalité kaka. Nzamba pesaki nzamba zwi. Molimo ya mama na biso epema na kimia. Kambai. Namo. Elle a su d'avoir formaté ce que l'on a fait encore au côté. Yozak. Pour la famille à maman Mijo, famille à monsieur à papa Alain.
Mon papa Alain. Mon papa Alain. Le liboso. Inconsolable. Kembolo kumu ezonga na mboka Nzambe. Yende mopesi ye pe nde mozwi. Biso eto humain toza na eloko ya kosala te. Nzambe ya konsole mitema. Papa, maman, maman m'a laissé. Maman, bonjour. Bonjour. Mes sincères condoléances. Merci. Comment nous avons pembeni papa Alain, pour nous toyer bauzana ni pas papa Alain ou bien pas maman ou ya uti kotika biso mo c'est papa. Merci pour ma lelo au Pessinga. Nazali grande sœur ya papa Alain. Ah OK, grande sœur à papa Alain. Ya kufinde azali belle sœur naka. OK. OK, o akufi belle sœur. Est-ce que vous avez la maladie nini maman na biso akufeli? Maman na biso akufi na maladie ya cancer. Maman na biso akufi na maladie ya cancer. Cancer. OK. Aumeli na maladie hein? Aumeli na openza. OK. Akufi lelo ba heure ni? Akufi lelo vers 1h du matin. Na 1h ndakufi. OK. Message nini okopesa na bandeko mususu bazwi information oyo te na bandeko mususu pe ya bino ya famille oyo baza à l'étranger. Bon, message na opesa bango bayebaki à partir ya 1h du matin parce que bayeba déjà que tozalaka na hôpital na ye. Bon, bayebaki déjà nani belle sœur aza lisusu mama bana na biso asi akufi à partir ya 1h nde akufaki mwana nde sikoyo toza na morgue ya 51 pour na kotika corps na ye. OK. Merci maman. Merci. Biso toza wana kaka mpona komema information na baye oyo batalaka biso na bandeko oyo bakabolaka mpe mawa na biso oyo akufi aza mosi ya papa Alain. Papa Alain aza moto oyo ayebani aza artiste donc toza wana mawa eza vraiment partout na bandeko balandaka biso na bandeko ya famille. Allô papa. Kulutu, bonjour. Oui. Bonjour. Tout le monde est bien à papa Lozana, s'il vous plaît. Ngai naza voisin direct ya papa Alain. OK, voisin direct à papa Alain. Parce que je suis ngai pembala moko. OK. Mwana mwe kotika eza te. Tozolande na banzela nyonso tu. Yo ozwakisa mwango wapi? Kaka na ndako. Na ndako okikolela bango baza likolo biso toza na se kolela bango mpe tolimi oaprendre ke bamitu atiki biso.
Ah, yo za voisin direct. Balobi mama bela ki makasi aumeli vraiment na malade. Aumeli vraiment na malade. Aumeli vraiment na malade. Ah. Merci. Merci. Voilà. Maman, bonjour. Bonjour. Oui, bah. Maman Léa. Ok. Papa. Ah, ok. Moi, c'est à papa. Papa voisin. Oui. Ok. Ils sont tous Jessica Moko. Ok. En tout cas, ça passe. Baloba soki pona mbongo nde mamichanga okufate vraiment yanga okufate po akoti bopitalo pende esengaki basali nyonso pende esengaki oyo moto akokai kovivre mais nzambe ka ye moko ayebi topesaka nzambe merci vraiment merci maman topesaka nzambe merci. Bonjour chef Luka. Tout le monde est présent dans la morgue de la cinquantenaire, où il assister aux collègues nayo, où il a bon ici à Monsi, ici à Boni va déposer nos autonaïs, aux artistes le papa, bandeko bataka bino, message ni le repère c'est makasi la communauté congolaise nyonso oyo batala bino, oyo batabola rapé bisengo na bino sika besoin na mawa. Parce que mon message moi kozala on a bandeko oyo bayebaki pe mama bayebaki relation amoureuse ya papa le na mama ndenga tiki bino c'est un message à mawa un de grands artistes à Mbokoyo a Koufeli Mwasi. Cette femme était aussi Wato Roy Bangote azaki peu artiste babanda na ye to baka bomwana bolenge na ina. Oh maman pas artiste. Oui. OK. Elle est vraiment artiste malgré que il y a qui na monde na biso te mais ils ont étudié ensemble bazaka ba élèves na ina sorti assisté ensemble. Ba ko balana. OK. Aujourd'hui elle est partie, c'est vraiment triste. Nous avons perdu moi si il y a mon nene, il y a mon nene na mboka oyo. Donc nous sommes ensemble, la raison pour laquelle quand moi personnellement je suis très proche Alain, j'étais aussi très proche il y a moi Sinaï quand j'ai su la nouvelle. Environ presque à 4h du matin, 3h du matin, je me disais nabima na buto yopo na kende place à Zali. J'ai attendu. C'est vraiment triste. Nous sommes ensemble avec la famille, tous les enfants. Tous les là, ouais, Koufi, Azamonene pour Alain Azamotomone na Katamboka. OK. Merci. Maman Tiki Bana combien? 4. Bana 4. Ah OK. Merci Papa Luka. Voilà. Molimo ya mama na biso epe ma kimia. Mama na biso aumeli na maladi makasi. Elo nzamba zwi molimo na ye epe ma na kimia. Nzambo apesaka ye pe nde azwaka. Ya malongo eza kaka tokumisa ye. Aza maître ya temps na ya circonstance. Phénomène ya liwa ye moko kaka nde ayebaka. Biso étant humain, nous avons force à l'ouazate.
sera je. Allô papa. Dis papa. Ouais, na okota ko na moka 50 millions. Non, 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 bon, mais l'autre, on a après l'obi, après l'obi. Nazal, oui. Nazal, bandeko nanga bazaka français et puis ma famille. Parmi bazongi ndako, on va place là qui muke. Boya tokende. Bonjour.